bandeko, Angelica, modèle saboli ya ye mobali. Bas, bandeko, nzoka pe, Angelica papa na ye oya kumisaka. Azali Congolais, nzoka ayebata famille moko te ya papa na ye. Papa na zanga famille. Yango bandeko, non. Makambo mosusu totalaka ngo kaka ndenge wana te. Nakamwe na ndenge internet te, na ndenge rando te, mais na ndenge réalité. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, Angelica mikolo kaka aza koloba abangaka motu moko papa mwana ne wana mobali na ye. Angelica tina 2022 oyo azoloba kaka azoloba importance ya mobali ne wana. Bien sûr na 2021 nalobaki na bino makambo azoloba azokumisa mobali mazokitisa mobali. Me mingi bakanisaki eza lokuta. Me lobi nango modèle asaboli mobali na ye po mobali na ye abloke ye. Bandeko alobi koto soki aboyi ye na 12h ye na 14h azwi mosusu. Tala Angelica tango yo ozoloba soki baboyi yo na 12h na 14h ozwi mosusu. Yo kanisi penza bato bazolando bazo kanisa ozwa bango ndenge nini. Bazo kanisa ocha mbongo anje. Bayebi peke oza na Afrique. Bayebi ke na Afrique bana mibali mosusu bakoma kopesa na nsima na bango po lukalia. Bayebi peke na Afrique na mbongo noza nango na voiture. Alors okozwa mwana mobali nyonso biso pe na poto tokomone boga po awa biso na poto ata ntango bakanga bakuluna le po toyiba kaka tondolo totalaka bakuluna mosusu presque kutu mingi tolobaka bana mibali oyo bana mibali kitoko boy bana mibali boy ya bogar boy bazotia pasi na ba famille na bango. Donc lokola yozano pe koluna moko sa machette quoi oyebi ka ndenge osalelaka. Kasi mpo nozwa mobali soki oboye na 12h ozwa na 14h wana kuteza mosika. Soki baboyi yo na 12h na 12h ozwa deja en plus deja yo otiaka kiti deja na balabala bato bazoleka. Mokolo mosusu ovanda wana oyo Miriam Mampula ayaka sala émission na yo biso moko toyoki de garso babanda koleka bapesi mboto ya mer ndenge nini ko olobi bozela na kosombela bino. Nsima nango olobaki yo bato nyonso oyebani na bango na bashege na bakuluna po bato babanda koloba no bazalaki na mingongo pe ya bakuluna. Alors Angelica wana oza na ntina explike biso te me nde eloko ozosala erreur yango oyo kokanisa te ke soki ozwi mobali aboti no aza mario akokende na ye kaka mpo aza mario non obi akokangama na yo mpo bando pese mbongo okotinde na chiriki ndenge otindi oyo non. Soki oyoki nzembo kaka ya mario
tango Franco ayimba nzembo ya Mario nsima nango asala nzembo tango Mario abimaki na ndako ya mwasi wana. Mario alobaki nini? Mama wana anyokolaki mingi yango akei alobi akendaki teke mpo mama ngo aza mokolo. Bon, Angelica, soki oyo eza nzembo problème eza te. Ovanda na bato ebele bazala mpe na bamario na ndako, meme basere na yo, mama Monique, meme mama bota yo, bango tu bazala na bamario na bango ya bamakangu mosusu na ndako. Alors bakende mpo na nini? Bamario nyonso teke bakendeke po ashini mama ashini mwasi akei? Non. Bamario mosusu bakoma mibange na basi na bango. Soko luki okomona. Meme na Congo bisiko zali, meme na Angola, meme na ba village okomona mwasi aza mokolo, mobali aza moke, bakoma pe bakoko. Mobali pa azalaki na eloko te, ayepa mwasi azalaki na eloko, bakoma pe bakoko, bawumeli pe, baboti pe bana. Baza na bango ebele. Soko tamboli kaka na Kisasa, Angelica okomona. Meme na Angola. Epui na sasir omona bango couple moko ya bakoko ya mobali ya mwana moke. Parce que mwasi wana azwaki kaka Mario te, ata mokili ezoloba azwaki kaka mobali. Me yo mobali ovandi na ye, ozokumisa na internet awa, ozoloba partout, azali soki ndenge nini, ale mobali alobi na yo na bloke yo posali buzoba. Sima nango yo po bloke po yo pesaki mbongo, po yo mutu tinda ina chirigi, po yo mutu obotolaki soki mai na makasi po bota mwana wana. Ale ozoloba sikoyo so boboye na 12h na 14h jour mosusu. Angelica, ozoyebaki okomi na 40 ans. Okomi na 40 ans. Non, okomi na 40 ans te. So leka 40 ans. Po omoni Chantal Bola, tala e bien botelema na yo. Omona ki ndenge mona na jeune no. Chantal Bola, sa leka ba âge wana. Donc yo oleki deja na âge wa mukolo. Na âge oyo oza nango, okende lobaka boye na mobali no kope na yo oyo boboti mwana. Angelica, kanisa bien ko? Kanisa bien. Kozwa vi na maseki te. Ezala oza na mbongo ndenge nini okokotula. Yo kanisi na monoko oyo oza nango ova na mbali. Tala, ba mama tchala mwana avandaka na mobali na ye. Po mama tchala mwana ko na mobali na ye. Mama tchala mwana azwa mobali na ye atchelaki monoko te. Omonaka mobala mama tchala mwana te. Omona kiteka aza mutu mayele. Omona kiteka aza posé. Donc soka aza na mama tchala mwana. Soka betaka tolo mama tchala mwana mwasi na ye. Eza pona mbongo te, eza pona likambo te. Ezali parce que ayebi penza ke mama tchala mwana mwasi na ye. Bazali fier mama tchala mwana azala mwasi na ye. Mama tchala mwana na libanda akoloba likambo susu, me na kati ya ndako atosaka ye mobali. Atiaki na place esengeli. Sikoyo yo Angelica ozokanisaki yo oza na facilité ya kozwa mobali. Bovande mpe na ndako. Tala Angelica, komisaka deja na basi ko na liste ya basi oyo okotikala yo moko ti okokoma koko. Soki mpe mbongo esili na baboyi bakei, osaboli mobali na ndenge moko. En plus ozoloba lisusu ke papa na ope soki azalaki ngo opopola ye yo moko. Epui papa ngo oyebi famille na ye te. Si okoloba sikoyo ke na Kisasa aza na famille te,
famille na fo bazala na Lubumbashi do oyebi pe bango te na bakombo na bango te. Angelica, yo penza namoni yo ngano Congolais te, oza pe Angolais te, yo fozala Soudanais. Oui, Angelica, nazwa morphologie na yo, nazwa mutu na yo, na meka ochango na ba Rwandais Tutsi na ba Hutu bokokana te, na chango na ba Burundais bokokana te, ba Tanzanie bokokana te, ba Zambie bokokana te, na tien Angola bokokana te, na Congo bon, na Congo mitunio se comme, na Congo oui, na moni ozali Congolais. Mais si kotango na calcule bien, le kola oyebi papa na ote, oyebi pe famille ya papa na ote. Donc, maman no mutazali, Congolais, Angolais. Mais papa oya botio, azali, muta Darfour, na bengango bien. Darfour. Pour ceux qui n'ont pas Soudanais, bato musu bako comprendre te. Mais ceux qui n'ont pas Darfour, mutunyo sa robeta na ordinateur, les peuples de Darfour. En tout cas, soka talika ke longi na yo, na mbunzo na yo, na mwindo na yo, soki 10 photo ya bana basi bimi ya Darfour, 9 bakokokana na yo, morphologie ne kokokana. Bandeko naza contre bandeko na biso Darfour te, nalinga bango mingi, natalaka bango pe mingi, nasambelaka pe ezala pe kote na bango ndenge na Congo. Mais motu na motu akowanga identité na ite, ngana wanga na teke nazali origine ya Kenya, na wanga na te na parti mususu ya Batutsi, parti mususu ya Babantu. Mais ye sikoyo, pourquoi wanga na morphologie na ye ya Darfour? Azolobake papa na ye azali mutu ya Lubumbashi, na kini kutaza na famille te, na Lubumbashi pa yebi te. So batata mwasi ne baolobani ntanga ofinga papa na ye, alobaka kosalela émission. Angelica oyo tango na lobaka na bino, Karine Mokonzi, abengai madame te, mais asirnoma ye, lelo bondimi no? So bondimi te ponga na zoloba, bo kende na seni na eko, bo tala bino mo émission wasalaki, bino mo boloba sikoyo, soki penza, Karine azako benge madame, to asirnoma ye. Asirnoma ye, bandeko. Mwana mwasi oyoyo, kokama vraiment. Angelica Madeleine. Tambula na mokilo mwana makambo. En tout cas, nayebaki teke bato ya Darfour bazalaka boy. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss yani a danger. Donc on va s'entendre le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.